zuwa ye yetikali chacha ya molimo oyo atiki bonzambe ya bakoko na ye akoko mamumbu ya libela na boyi mwasi oyo azonga na mboka na bango mobali wa kobala ya oya koyokola mwana oyo yo kamata ye bala ye kokolanga mwana nanga malamu kala mingi te dopeto bakufi esali ke ye akamata mwasi wana aboyi oboyi aboyaki bamikolo ya mboka baoblige babi te eza maloba ya kowe ifo totosa donc il faut kaka ozwa mwasi oyo conseil soka yango imbangu aye kondima kozwa mama mwilu na 1913 yango asi mama mwilu na 1913 kala mingi te zemi wana mama mwilu ana bana boni mwana moko komonini ya Yakutudia zemi na 1914 mwana aye kobota mana kongo ya kisolokele shara yango kibanga monike na 1914 mwana botami na 1915 bake kosala mariage coutumier na religieux esika wapi mama mwilu akoya ko se présenter na libala na bana mibale kilo monkemo bana mibale moko ya ye moko me moko ya kimbangu moko ya cousin na ye moko ya kimbangu omoni place bato bazokonduire la confusion ke ntango mama mwilu ayaka na libala ayaka na bana mpona nini parceke balandeli lisolo te partout kokende sikoyo neti bana mvulusi ya france babali kopanda sango ke kimbangu abota te ntango mama mwilu ayaka na libala ayaka na bana na ye la vraie version yango ayaki na bana oui c'est vrai mais mwana moko ezalaki kisolokele babotekele kimbangu na 1914 bango babalanaka na 1913 libala basanganaka na 1913 mais libala esalamaka na 1915 alors que à partir ya kuna bakoya kobota bana oyo batikalaki bialungana na biangenda kimbangu akoya kokelema na 1921 et voilà na 1921 quand kimbangu akoya kotelema makambo ebele emonanaki nakopesa bino exemple ntango bakandi kimbangu na mbanza mungu po bakende na ye na kisasa kimbangu alobaki elongo bisoki namoni bana na nga te nakokende te bali okende bademara train butu mumba bademara basala nyonso tu bachangea meme babina train bagai wana babenga ngoni baru bachangea meme baru bachangea meme banini mais train ekenda te jusqu'à ce que bana ne baya nabai toyebi histoire wana soki kimbangu abotaka te pourquoi kolobake namona bana ese eza na ntina parce bana moko eza ye te donc cela veut dire que bato bazotambusa kimbangu sango en tout cas bayebi makambo bazoloba te ino monkemo mokolo mosusu moto kimbangu afanda abelaka maladi abelaka ezalaka ya makwanza bisika onga nalobaka bandeko bolandaka masolo bien parce que balambaki biso na mai na biso ndeka biso tokangaka ngolo na fleuve ozolambeleka mpe na mai ya fleuve ozosukola ye na mai ya fleuve makambo nyonso kaka na mai na ye moko me sukasuka ngolo akomi suku na libumu ya mutu biso balambaki biso na bahistoire ebele babetelaka biso eza na bahistoire ya biso bachangea moka couleur bachangea na bakombo kimbangu abeli maladi oyo ezalaki ke makwanza nzoto mba makwanza naye koya kobongwa na bapota naye koya kobanda kobimisaka mai kimbangu amonaka malili eza na ntango amoi amonaka malili ilafali bazwaka ye babimisaka ye na moi a partir ya moi bakobimisa ye ti suka nango na poka baye kozongisa na ndako me mokolo mosusu amoni koko moko bwazoya koko mo azalaki na chakos yango ezalaki ya poso ya nyama yango akomi wana amoni mama kinzembo ayesi mama kinzembo pardon est-ce que nakozwa mai ya komela mama kinzembo wana nyumbangu bavandika na bapota nazotalaka koko koko yango mpe bapota
tala bambeko donc il va porter kaka ndenge kimbangu azalaki kaka kokwana azalaki mama kinze kwa kazwi termus soki gobele mbilika oya wana tuna oyo oba yambila bapaya na banzi biso na mandapo tuzana ngwa na mandapo tuzana kwa loko moko beta utamo na nini wana bina memu mpaya kwa kocha mwanga bi dance donc va véritable mpaya donc faut tirer na mai amela wa mama kinze kwa ke ko bimisa ngo pena place ezalaki aya timai a servir kiboba wana kimbangu asepelite après mon camion tout ça mutamani ko kama kama kofu na mtu ya valeur no pesa mona ye ni na bambeku na ye kimbangu akikisha munde musoko bango ko ngai to biko ndeko kasida hiyo nanga tusakande utane ninga na tatani hiyo sana ndimo ba baba kipede abi mwana banda lelo fo yeba yekula ko yamba ka bapaya kuna moko ina yo oko yamba bapaya ndenge na ndenge pe bako yamba maladi ya ndenge na oyo kuna maladi moko maladi boni ya koyela yo kibanga bingana fina na kutika shaka ko sasa ba maladi lele na linga wa moti abi yo ko zana abi ka ko mkonji munene funa kama mukini abi ata uza mkonji na royaume na yo batamaladi bako salaka kaka donc bako yaka paya yo koko wana bibisi mulangi yango ezali na mafuta alikamata mulangi mafuta oyo pakula soko sisi kopakula kende kosukola na mai ya nkamba kimbangu alobi bongo yo moko kopakula yango te alobinga apesi yo pakula kimbangu azwi tanga kimbangu azwi pamutango alimu bakomprendre ke oyo ezalaki makamso kimbangu azwi yango apakule abonizaki oyo eza mpezani piki tango tena mai kamba chubu abima boye apotese kilo mokelo tembo banda wana mai kamba ekoma sacré mutu nyonso kimamba salisa akende kufungula mai kamba donc histoire ya kimbangu ezali histoire ya solo oyo nyonso yokaka ezali histoire ya solo tango totali na bible bazoba biso yobi job azalaki bakota na bango kuna pe bakota azalaki bakota histoire na job ezaka histoire ya kimbangu kaka bakomplike yango baye kotia tomoni moko mosusu nani kimbangu awuti na mbanda nzanga soko yabo ekufu bayeli ye mutakufa biso kimbangu akamati mabele abwaki soi na mabele akamati mai atie awa abiki nosukula na mai nkamba mutakufa biso ake kosukula na mai nkamba toyoka histoire lisusu na jésus lisusu ndenge koka makambo kako esalamaka pai na biso yango mpe kaka esalamaka lisusu na jésus sikoyo nga nalobi jésus awutaki voyage moninga nde bazalaka na ye fil master atikali kokufa komo ezali nani lazare akufi bato baleli ntango jésus aye mpe bayebisi ete kutu oyo bali boye Jésus, Lazare, pour faire accoucher. Si on a les versets les plus courts, Jésus plaira. Les versets les plus courts, la Bible, Jésus plaira. Quels sont les versets les plus courts, la Bible? Jésus plaira. Jésus, Alléluia. Camarade de Yakoufi. Alors, notre camarade de Sika, Mokundi, ça fait 3 jours. Déjà balinga il a pas comment balinga il a pas coach na kata c'est faut cause à final boya fungula akufika boye solo abe fungula ba funguli bango bi Lazare sortez de là ka brrr ba c'est on fungula Lazare mais c'est noté et c'est ngo abimi bedako j'étais au comité ka kana mabali Lazare sortez de là mutala mukina misu ya pamba kaka mke kufi kacha umona na mona po muntu akufaki maloba ya pamba alamuke metamba yeli mutakufa misu Jésus abali kubwa soi abali kusimba mabele tout ça c'est beaucoup de travail tiko abali kusimba mabele akompe poto na poto bana ko pakula awa bana ko fuya ko oye
Nous avons une longue histoire. Mon père a fait pendant 3 jours, il a pamba, il a moussé. Et comme on a mis sur pamba, on va faire l'exercice. Donc cela veut dire qu'il fallait que vous ayez des gens qui à quelqu'un pas à Lazare, à pas parce qu'il y a des opérations de ma casse. Mais il y a mis sur pamba, comme nous avons dit. Et ça m'a solo ya biso. Kimbangu mutapakula mutu misu akidala mukama. Donc, masolo na biso yango wana basukuyiba. Muta kimbangu asali ba miracle ya modele oyo wapi alamusi batu, oyo wapi abiksi ba maladi, mais mundele ata mukolomo atikala ko beta lisolo te. Na mona ki ba mindele tan baye ko luka ba saint na Congo. Saint, pas bon avec la saint, il va les mots de moi si mon père se bat. Il y a moi c'est la annualité, au bâtiment bien les soldats. Saint annualité. Il y a mon bali, il y a nani, batanja. Au bas bête là les films, pour la ligne à boire à boutique à quoi. Mais n'a celui qui a qui l'ont gagné, celui qui l'ont gagné la ligne que la salle gagné du moko. Batanja. Aye si tatala ye anga inaona maninga toke koluka vi toke koluka vi na ville toke kosala kiboyi para mundele ko tozwa mbo oke le mezela avoke le zelana kate ya bakanja abendi suki ne alka atia abendi suki ne alka atia akamati manzaka kati alobelo akamati makameo liteni kwa biba kanja lata kama na kingo tamu nyesu sana problem benela na huyoka bakanja ki so ni mo problem pa papa to mo beno mbona tatenda ngawlala azolota bakanja zolela na ndoto azota ta mo kusamba kuna bakanja makamtezo kile kicho kilonge yebo ta nenga babavanda kana musala ite tata mo bazolega kana ye na bible o nini na tea nini o tea biso bakanja bitea biso kasi atei ba ngate oyo mutemi insaba mpungu insaba kisi boza balongote longola ya kopesa to tumba alongoli apesi batumbi bakamati chapelet balatisi donc chapelet eza tanze ya batanze tango azalaki na oyo asinga tata na ye azalaki kose communiquer na tata na ye omona tukeli kama koloba tata na losi kuna na tata donc eza lokola te télépathie. Si vous avez malade, il y a un contact et signe. Et ça, il y a une photo de Maria. Il y a une Maria qui a son lagaté, mais Maria a une photo de Maria. Quand on continue à mon patron de eux, c'est pas ça. Avec ça, moi, je suis converti. Dieu est converti. Il y a mon naturel. Non. Habite là. Moi, si je suis là, je suis là. Na quelques problèmes là quand il y a un contre la chambre pas problème mais si na oyo ngala yebi yango ba mindele wana to yaki na bamonzela moko na libanda lata mais soko kote na bokola tango de ngala yebi secret ya singo bakandala bio bozo ngate ngala sina ndime Yesu na ndime chapelle na ko lata yango partout abi ogona ko no pa na boite menanda na ngate po mundele ayeba di secret ya eloko wana bakanja cha teti yango ala ta unso abigo yoko lo yuzu yuka tena kata nga di longange ya abenga longange boy mususu bakanga bakanja ba tuta ifimu ne leka ememe ya liwa mayele tozoba soba pono lo to chaka na pochi bobika na yo sikoyo kacha nene ko beto na Yesu ko yako Yesu ka yana yete Maria pa yana yete pono nini balava die cerveau ko kanisa ke ya boye ne yango ezamage oyo ya bobango ne yango ezamalamu or lokuta alors que mfumu kimbangu asali pa miracle ya modele jusqu'à ce que mfumu kimbangu ya kokangaye ako kene na boloko esika wapi akofanda na boloko de 1921 à 1951
Mais na kati ya boloko mikolo nyonso tata nzambe asala batukaka ye fo basopelaka ye bama ya mungwa bakopesa biloko kolia te nyonso tu wana mpona nini kaka mpona ngai na yo tozala malamu. Me tina suka bamindele bakosala nyonso kepa baleba ye kaka azala converti na christianisme esika bakotindele batu basango baya kofesa ye baptême na kati ya prison comme quoi que baloba ke non ntango akomaki na mikolo ya suka kuta ademelaki na ye yesu azwaki baptême esika wapi kimbango koyebisa balobi ke ngai nazali prisonnier nyonso bokosala na bondima parce que kimbango taka azala ye kuna nyonso bana basala soki bakobete 25 jikoti 25 nyonso bakosala parce que azalaki prisonnier alobi ke naza prisonnier nyonso bokosala nga na bondima mais avant bino kobatize nga naza motuna na kotuna bino soki motuna wana bopesi nga nango eyano ngai bino bobatisi nga mais soki eyano ezali te en tout cas bokopesa nga bateme na bino te yesu na bino bokoki kotumela ngai ye ayebisa nga na kokufa mokolo nini parce que nanyokwami petro bango balobi ye makambo liwa wana eza secret moto moko ayebi te donc on ne sait jamais abi ok bokende bomene koyebisa bato ke ngai kimbangu na kokufa vendredi na 15h juste wana tozalaki lundi 5 jours avant kimbangu aprophétise liwa na ye vendredi na tongo ntango baye kokuta kimbangu azalaki ja libanda abimi na prison eloko ebimisi ye bato bayebi te bamindele bakamune yo bimi koma kimbangu alekomokili kokangaki nga te nafandaki te awa parceke nabandeki kofuta masumu ya motu mwindu nasi nafuti yango sikoyo nga nazokende na parti moko ndambu nakokende na kozala pa ya tata me na kozalaka mpe lisusu kaka na bino kimbangu abandi koteya tisuka nango na 15h juste kimbangu amibeta makofi misatu awa kimbangu akwei ye wana nzoto ekoningana lisusu te esika wapi lisu moko ekangama lisu moko efungwana bamoni yango neti mwa baventire bakoti na salle de mort na salle d'opération esika bakobenga docteur ya congolais akende koopere ye asala afungula asala autopsie docteur mona ekongola bime bino bomoni muntu oyo tozalaki na ye bomoni makambo oyo azosala me ndanga tolofungula libubu wana ntango tolofungula libubu yanga moko efungwe na mosuka wapi soki bokoopere boopere esika wapi bakokamata bamindele bakati libuma kimbangu na kati mpona bakokende kokuta ni intestin ni motema ni eloko kilo monkema mais tokomi na butu nzoto kimbangu ezokangama te ezokoma pio te babile babitete ça c'est autrement moto oyo tokoya komona oya kobimisa makambo ali fo bakende kokunda ekimbangu akufa vendredi na 15h bakunda ye samedi na 10h mpona nini kobanga nzoto parce bamoni nzoto wana lokola ezosala makambo mosusu bake kokunda ntango bakundi nzoto wana na 10h 10 ans après, de 1951 à 1961, dans le mois de mars 1961, parce que tant que Kassabou a le pouvoir, parmi les premières ordonnances à Signaki, rapatriement, il y a Nzoto, il y a Fungimbango, Nankamba. 10 ans après, il y a un Nabakokende, na Serkei. Il a montré. N'a pas Serkei. Ingeta wana bana mai kimbangu bakokena lubashi esika wapi mebeza akosala serkei diange na bolibisi mebeza akosala serkei oyo bakotisa mfungimbangu mutasala kangoza mebeza bakokene nango esika bakokumbula nzoto bakokuta nzoto normal lelo bato bakena kokumbula cimetière ya mutu mosusu mais c'est pas vrai. Parce que si on a un cimetière à Moutoussou, il y a un cercueil, on a pas le format awa.
na libongo ya onatra po batombola mo ebima cercueil wana na kobima te cercueil etombola na suki cercueil ekomi kilo babengi kisolokele ya loba batombola esimba te dialongana ya loba batombola esimba te bayi kobenga diangenda mwana suka batata nyonso bayokelaka bana suka bazalaka na fierté po tata na mama bayaka toujours pour bango soki yaya eti mwana suka akendeka pa ya bapara bayikenga na mwana suka ntango diangenda ye wana abandosanisama ya nyonso bandolela batombola cercueil ekomi pembe ebimi parce que même gris ekokaki yango te batiaki gris me gris elingi okwea ntango cercueil wana etombwani bato bakobetela diangenda maboko bisika wapi diangenda koya kozwila kombo ya nini oza zero mfumu wa ndongo bayi kopesa kombo ya mfumu wa ndongo donc ye bamonaki azalaki wa ndongo parce que ondele kimbangu ayopelaki ye omoni place makambo ebanda koya kobaluka ntango kimbangu bakangaka ye diangenda azalaki na 2 ans et demi mwana liboso azalaki na 5 ans et demi donc bayebi na bango batikala komona diangenda batikala komona kimbangu te babiloko mpe kimbangu basalaka bango batikala komona te donc bazalaka trop petit et lokola bamindele bazwaka bango bazala kolave bango bacerveau babebisaka motu na bango parce que ntango bakandi barelégué bazalaki 150 000 relégué mondela nini bato soki natiki bango boye bana na bango un jour babya kovenger biso qu'est-ce qu'il faut faire bazwi bana nyonso ya barelégué bake kotia bango na bacouvent ya tumba banini banzamboma bake kotia bango na bacouvent esika wapi bakozala bien vêtu bien nourri bien véhiculé par le blanc esika bakosala bango lavage ya cerveau mais ntango bakoyaka na bacongé mama kinzembo azokoteya bango le contraire mama kinzembo azalaki témoin gênant na 1929 atie etonga mama kinzembo mpe akufi mama kinzembo babomaki ye juste mpona kaka bana wana parce que ye abandi koteya bana wana vérité eyekosala ke bana wana bakoya koteya mateya oyo ya mindele yango ntango bakoya kokola bakoya koteya mateya mosusu tandis que chapeau na bango atikala koteya bango bongo te bato mingi babimango te bazalaki kokutanaka na molimo boniko azalaki koya kotala ngo na molimo abonaka etala ngo na molimo e pourkui bateyami te kasi kino mokembo yangu na beli na bitoya vanto bana na biso tamidi bayaya babi wana zokosa na yo bamuta babi wana zokosa biso bayaya leta bamuta leta biso no yapa biso to ya leta ye pe leta pe bandi pe leta li solo mulai moeto 600 malamu ezati pona nini parce que les donc que no mire mutu koda azoko pousser yango or que les lobes ezaki solo moko to beta pena masola kimbangu mais vite ko tozana ngo toza obligé de tika salo yo dans 1 heure du temps donc toza suna tante toza obligé ya kokata masolo poto lekala manaka mosusu poto wela kolia mwa kwanga tozwa ko to memati awa biso na tosima nzela to biba na ngonga oyo ebele esele kilo monkebo soki tokomi wana tokozala obligé tokata maloba monkuba fumeti na mwana tulongelebo tokunda indépendance physique tozwa etikali chacha ya molimo oyo atiki bonzambe ya bakoko na ye akoko